Mbote bande ko balandi ya émission na biso ya avis du public. Lelo to ko bino ete lelo artiste na biso mnene na kombo ya Koffi Olomide Quadra Koraman Songambeli. Lelo a ko koksa bongo 15 ans ya mariage ya ye na Mama Alia. Mama Alia Alidor mère 100 ans ndenge ye moko mo pa mo kondi amisana ko benga mwasi na ye. Bah, joyeux anniversaire pour la couple Oya Koffi Olomide, celle grand artiste congolais de Tika na ezali bongo Koffi Olomide mu yakota na ngote mbazalité ba on so basili ko tika biso to tika di obele na ye moko Koffi Olomide Quadra Koraman. Bah, joyeux anniversaire pour ces 15 ans de mariage, 15 ans, pardon, 25 ans de mariage, 25 ans de mariage, les 15 avril, on va totaliser 25 ans de mariage na Mama Alia, Alidor, mère 100 ans. Koffi Olomide, Wumela na yo, joyeux anniversaire na yo, Nzamba Pambola, Abakzali Sosu ya Ebele, Apouze Sosu Mikolo, Ebele, pour cette tika une artiste moussouté, c'est toi le reste, le seul qui nous reste. Donc c'est toi le seul qui nous reste, vraiment. Pambola Manayo, Nzamba Baxera, lui sous encore une fois, et Belé dans la musique, au cours comme ma Sumboka na au Congo, musika, nengue au mesana comme ma biso, Nzamba Zalokumu, joyeux anniversaire pour na 25 ans d'abino, encore une fois beaucoup de bénédictions pour vos 25 ans de mariage. Nzambe Azalokumu, merci à toi Koffi Olomide.